nyonso bisika bozolanda ngai bambote na bino de plus na souhaité bino ba bon Saint-Valentin na bino. Donc bisika besoin na bino bisika nyonso bozolanda na Talitha na lela bino ya trop bino bolelanga mpe na lela bino ya trop. Napesi merci ebele l'équipe technique na ngai normalement liboso pa cameraman biso papa Mbozo. Pesi merci pa chef na biso papa Didier. Merci lisusu na conseiller na biso papa Jean na lela bino ya trop tellement. Bafai na bisika bozolanda ngai lelo na ngai kaka tobeta lisolo na likambo tali bamama oyo basokipa na mbele na bango tina bandako. Mama oyo bazalaka ke basala mama wana asalaka na bureau basala mingi na ba bureau basokipa na mbele na bango tina bandako. Donc ye na mutu na ye ka objectif na ye ezalaka kaka mosala oyo asokipe na mobali ye makambo wana etalaka te makambo ndako ye etalaka te ye amonaka liboso na mosala. Ok, c'est pas bien. Maman ta mobali. Donc il faut avant que tu bala, maman obandaki mobala avant obala na mobali na yo. Obandaki bien, banda ko s'occuper mo ogeta la yo sele misalo lambeli ye. Osokole bilamba, opangusi ndaku, bongisi biloko ndako. Bozaki bien, meta uka pesa lombo ko parents na o. Abali yo. Après okomi kosala makambo boyeza kezo sepesa mbali na oti eza malamu te. Tango bozaki na fiancé banda ko sayele nyonso banda ko s'occuper na ye. Mais tango abali yo obosani de biloko na nyonso. Obosani nyonso na ko sayela ye. Okomi ka musala na yo. Obongisa kutata ndako yo pa na ezalaka te. Donc olamukaka na tongo sundoli nyonso mwana kuto tike mbala bando sayelo misala na ndako. Mama babala yo po s'occuper mbala bala po s'occuper na ye po okokisaka baposa na ye po osungaka ye na bisika ya azokoma te to azokoka te. Babala yo te po okoma ozala kwa arrivé ndako bien babala yo te po ovanda aka na ndako osala elo te eza bien te. Tango babali yo po koyeba kobongisa ndako po koyeba koservir mbali na mbetu koservir mbali na mesa po koyeba kosokola bilamba mbali ko repasser kongu bango na lolenge esengeli po koyeba kolatisa mbali na yo po koyeba kobongisa classement ya ndako. Yo bana ko sa biloko wana bozaki na kifiancé mais loko aka babali yo donc eza ndeti balongoli donc balongoli nyonso ozalaki nango mayele wana nyonso ekenda na mai bien posa wana nyonso osala misala ekenda na mai courage wana nyonso ekenda na mai yo tie courage ka ya mosala nao ata kutu mbali na mbeto ozokipa asu na ye ti soki mbala benyo na mbeto siliki. Je travaille, moi je travaille. Ozala kuti na tante ya osola tana mbali na yo. Ozala tana tante ya satisfaire mbali na mbeto. Yo okomaka msala. Machine. Surtout ba mama o bakena ba bureau wana. Ba mama basala na ba bureau wana. Bo basimba ba machine wana. Bango pena nazo beta sete na ba mama wana. Mambo sala kete mabe makasi. Poko tika babizala wana eza bien te. Tango mbala bali yo soko bandaki na bolamu fo osukisa na bolamu. Eza to bandaki bien tango babali yo okomi mabe. Bozalaki na fiançailles. Ozalaki respect pa mbali na yo. Ozalaki vraiment respect ya makasi. Mais tango abalo ka tio na ndako. Okomi vraiment frère impoli. Mbala loboka yango yo utezala nini yango ko tanga leste. Soko linga tia à l'aise, je peux tia à l'aise. Soko linga tia yo à l'aise, je peux tia à l'aise. Ozaki impoli te ozaki na kifiancé mais tango ko batio na ndako komi impoli. Okomi ko to bundana mbali na. Tango bozaki na kifiancé na mbali na yo. Obanda ko la tse donc obanda la tse chemise, obanda la tse veste, obanda kangi cravate. Depuis ka bala yo yaya osokipa su na yeti. Mobali mo akoma milatisa chemise, amilatisa
veste amikanga cravate mobali kutu ye moko akoma komirepasele bilamba donc yo kutu okipaka lisusu makambo wana te yo na mutuna otya kaka mosala na yo or que c'est pas normal mosala lelo ekosila libala no ekokufa te yaya mosala bakolongola yo me libala ekokufa te me or que ozoyeba te na mosala na yo na komipesa na mosala mingi okodétruire mpe libala na yo libala ekokufa yo likolo kaka ya mosala or que libala ekomi pasi ya bandeko na nga basi nayebisa bino libala pene ekomi pasi bino bato bozwi bachance wana ya kobala bozwi bachance wana balati alliance yeba ndenge kogere libala na yo yeba ndenge kogere couple na yo na ndako yeba lolenge nini ya kobongisa makambo na yo na mobali no na ndako donc kozwa te ke lokwa da balinga deja ata na sali te eselo te mpo da balinga yaya keba attention babiloko wana mpe yango omona mobala akekutana ya bongo siko ozwi mwana mosala otie na ndako obibana misala na oyo basalaka mosala bia wana na ndako mobali no aye vraimen alongoli cravate alongoli veste azwi saki na ye aketia kuna azwi atieli mobali mai na dushe asokoli atieli aservir na mesa yaya ozwi pena mwana mosala bongo akobotolo libala nayebisa donc okoperdre libala na yo pour rien soki ozwi bana misala ya bongo makambo yo ifale osala mwana mosala azosalela yo yango ekokoma mpe na moma obeke mwa mosala bandi kosalela makambo oyo osalaka na mbeto po ani ozosokipe na libala na yo te oza vraimen kosokipe na libala na yo te donc yo nyonso omona yango kaka bongo mai ekoleka nango orke na koleka bongo mpe ozodétruire malembe Saint Valentin yango oyo bamama Saint Valentin yango oyo po botya bapapa à l'aise botya bapapa kimia po moma oyo mwa ya bacouple neti bino bapapa na bamama bobala eza mwana bino alors soki otyaka mobali na à l'aise te meka kotia ete à l'aise na mwa oyo ya Saint Valentin meka kobongisa libala na yo na ndako tika ata makambo ya mosala mokie siko sokipe na mobali na yo na ndako bongisa na na ndako na yo sala makambo moko eza ke esepelisa mobali na yo aloba ata mwasi na nga change mwasi na nga azalaki boye te bandata kolatisa mobali na yo chemise banda koservir ye mobali na ye awuti mosala otieli mai sokoli apres ava koservir ye bobandi kobeta ata masolo bozoseka mpe mwa moma wana esalaka bien ozoseka na papa mwa moma wana esalaka bien ke yo ozalaka soki papa awuti mosala ye moko amilongola ne elamba atia donc nyonso kaka ya papa ekomaka bongo amitiela biloko na mesa alia amitiela mai na dushe asokola yo kaka mashini na yo kaka yaya mama yo kaka mashini na yo kaka orke ozoyeba te mashini wana ezodétruire ezobongisa te mais ezodétruire oui mwasi mpe fo asala parce que lelo na basociété basi mpe bazali oui c'est normal mais yaya fo oyeba moma nini oyo komipesa na mosala mpe moma nini oyo ozaki fo osokipe na mobali na yo oyeba ke na moma oyo ezake moma siko nasokipe na mobali na nga te moma oyo eza moma ke nasala mosala eza te kaka mosala yo mobali kutu otika ye kaka bongo mokolo akokutana na moto azaki azwi aza kosokipe na ye azozwa soin na ye malamu azosala makambo ezake yo falo osala yango ozosala yango te yaya ozomona te ozobebisa libala na yo akobotolo libala ma chérie mama ozolanda ngai message oyo nazopasa yango mpona bamama ba jeune fille bapapa
papa pe toujours eza te ke lokola mama azosala ba biloko wana te faut komekaka toujours kozongisa mwasi na o azonga mutu ntango omoni ke mwasi na nga ya tozalaki na kifiançai azalaki boye te me ntango tobalani akomi osala bamakambo okosala nini na mobala malamu oyo alingaka mwasi na ye akotika mwasi na ye na berare wana te akosala ne kobenda mwasi ne pembeni akozongisa ye mutu tala ntango tozalaki boye na kifiançai tala ndenge obanda kosi comporte tala me tala lelo nde tobalani tala makambo bandi kosala tala ndenge obandi kosi comporte tala ndenge obandi kosala bamakambo boye na sepeli nango te soki aza mwasi oyo amonaka de loin soki aza mwasi oyo azaki aza mwasi akozonga mutu akotala te nabandaki malamu na suki mabe kwanza nazonga mutu nabanda kosala makambo ndenge nabanda kosala oyo banda kosepelisa mobali na ngai omonake barelation bongo esala ekendaka liboso me barelation eza ke mwasi azosala mabe mobali azotala ye kaka bongo mwasi azokende na mobali azokende droite mwasi azokende na gauche barelation ekende na mosika te barelation bongo ekende na mosika te or ke ntango toza na relation fo tozalaka mpe na bamoma oyo eza ke mwasi na mobali tovandi tozotala makambo nini oyo ezomarche bien na relation na biso nini oyo ezomarche bien te na relation na biso bamama fo kozwaka bamoma wana bapapa fo bozalaka na bamoma wana eza kovandisi mama na papa bovandi bozosala examen de conscience ya baacte posé ya relation na bino bamakambo oyo bozosala na relation na bino ndenge nini relation na bino ezomarche ndenge nini libala na bino ezomarche ndenge nini libala na bino donki oyo ezosimba na oyo ezosimba te na libala na bino bisika nini esengeli bobongisa bisika nini esengeli bokomisa o bisika bokomaki te barelation bongo omona mpe ntango boza na bomoko nzambe akosani akobakisa bino lisusu akotia bino loboko posani bokende liboso me relation ezaki mama mobali alobi a mwasi atie e mobali alobi i mwasi atie o barelation bongo ekende na mosika te yaya mobali ata alingi yo makasi eza mibali balingaka mobali ato osali ye mabe na degre nini me alingako kaka me yaya keba eza na moma moko osalaka likambo moko ate ezanga nango ntina osali likambo eza ke ezanga nango te ntina otali likambo me likambo donc eza na ntina te eza vraiment donc eza nango bien te eza mpe considérable te me mobali na yo aconsidere kaka likambo wana me yo moko omona ngo eza na ntina te me osali kutu makambo moko ezaki ya mabe makasi me atali kaka likambo wana ka osali ye omona bamoko donc aboyi yo o mobali adecevoir yo te yo nde se comportaki bien te liboso na ye naloba plutôt yo nde omarchaki bien te liboso na ye fo tolingaka mingi koganye baaffection ya mibali na biso ntango toza na bacouple toza na barelation fo koganyaka mingi baaffection ya mibali mpe koganyaka mingi confiance ya mobali na yo eza basi mosusu omona aza na mobali na ndako ake mosala mobali ayebi kaka mwasi nanga akendaka mosala azonga ndako omona mwasi eyaka bandi mosala nde azonga ndako 19h 17h 18h mais ntango kaka bandi kotriche mobali ne libanda mwasi akoma ozonga ndako ba 22h 23h 0h batuni ye pourquoi cette heure o mosala ezalaki makasi mama yaya ozodetruire libala na yo oyo ozokende koluka libanda na ndako na yo ezali ozotika oyo ozokende koluka libanda oyo ozozwa libanda yango mpe kaka eza na ndako na yo alors ozoluka nini mbongo kotikala mbongo eza nango rien fo kolingaka mingi ntango ozovivre na mobali na yo kozala fidèle eza te ke ndenge nazoloba ke kozala fidèle
ke nga naza fidèle non baerreur mpe ezalaka ntango mwana mwasi nyonso to mwana mobali nyonso asalaka erreur baerreur eyaka toujours ntango tozovivre na barelation na batentation ezangaka te tentation mpe na bolingo ezangaka te eza mwa mobali moko mona ko kaka olekaka amona ko bimaka na porte ya ndako no ya libala me ye akraka yo na niveau moko donc na koloba te impossible alobi kaka nga mwana mwasi na ntina kolala ye nga mwana mwasi na ntina kobima na ye soki nabimi ye te motema nango kovanda kimia te akotia tous les moyens akotia donc nyonso disponible oyo ezaki ondima ye kaka alala yo bandeko na nga basi alors tant tozo babiloko bongo faut kosalaka mingi kozala toujours sage ke mutu oyo toza ne quartier moko mpona nini amona nga mpe na bima na ndako na nga libala mpona nini azolanda nga kaka basi baza na bango ebele non oui parce que oza no kitoko oui parce que oza na taille ya bien oui mais yaya keba bongo soki ezalaki nango motamba mobali na yo atieluka mutu wana alanda yo atielo nyonso asalaka tous les moyens atala soki ozalaka fidèle to te eza mpe na mibali oyo basala bamakambo na wi tomona atindika jeune moko ya quartier nalinga olinga nalingi osala nyonso mpo mwasi na nga abima alinga yo natala soki azalaka fidèle to aza infidèle soki mpe yo oza tellement sage te soki mpe yo ozalaki fidèle na mobali na yo te omona ke babiloko ya bongo ekoatrape yo facilement omona ke babiloko ya bongo ekokanga yo facilement mpo wana ozalaki sage te en plus ozalaki na vie moko ya fidélité liboso ya mobali na yo te omona sikoyo makambo bongo sikoyo mobali abimeli briske makambo bongo omonaka na hotel mobali akangi yo mobali ekufi yo directement parce que ozalaki fidèle te alors mibali mpe oyo basalelaka makambo wana mingi na ngai naloba moke boye eza na basi mosusu likambo ya rapport sexuel ata mwasi wana azalaki esprit dire ndenge nini yaya likambo ya rapport sexuel oui basi baza esprit dire baza ata moment wana eza wana bisiko lelo kosala moto akosala mote mais keba rapport sexuel edominaka toujours esprit ya mwana mwasi rapport sexuel edominaka toujours ata mwana mwasi wana aza na kanda ndenge nini akokita mobali yango ata aza na kanda ndenge nini rapport sexuel ekitaka kanda mobali rapport sexuel esangisaka soki bato bazalaki na kanda harmonie ekoti na bolingo wana rapport sexuel esangisaka soki motu azalaki peut-être nga alingaka na nga fi yango te alingaka yo te mais asali yango po akoki kosupporte te akoki kosupporte moment wana te donc moment ya rapport sexuel eza moment moko oyo baaretaka yango te eza moment moko oyo baaretaka yango te ndeko nango mwasi ndeko nango mobali papa mpe mama bozolandaka na bandako eza conseil oyo nazopesa yango mingi na bacouple oyo baza marie na barelation mpe oyo baza bafiançai mpe biso bajeune fille oyo tolingi mpe tokota na masolo yango fo koyebaka mingi lolenge nini tokoki kovivre na barelation na biso nini oyo toyoki kosala mpo relation na biso ezala malamu marché malamu mama ozalaka bien na fiançai nazobeta sete mingi na likambo wana ntango kaka babali yo otie mosala na yo liboso ozomona kuti mosala na yo eleki ata mariage mosala na yo eleki ata mobali na yo na valeur yo mosala na yo nde mosala na yo lokola bafutaka yo mosala na yo nde mosala na yo ok ce n'est pas normal mwana mwasi basala ye mpo abala mwana mwasi basala ye mpo abota babala yo pwani babala mpo ovanda okenda mosala te babala mpo ovanda rido ndako te babala mpe obota mpe babala yo mpe mpo obota bamama bokolo bazela mpe bamona mwana mpe balela bamema bebe yo olingaka kobota te point mon travail je vais perdre mon travail
Or que c'est pas normal. Tu es en train de détruire ton mariage, ma chérie, ma maman qui me suit. Tu es en train de détruire ton mariage, c'est pas normal. Il faut changer. Donc, tout ça, il faut qu'on changer un comportement na biso. Mama pe oyo banda kosalela ba makambo na te na fiançailles. Que banda ko s'occuper na mbali na te na fiançailles. Ata te mabali yo faut le changer. Banda ko s'occuper na ye. Banda ko servir mbali na yo bien na mesa. Banda ko servir ye bien na mbetu. Ye ba ko tanda mbetu na yo. Ye ba ko tila mbali mai na douche. Ye ba ko accueillir mbali na yo tanga uti musala zo ay komi na ndako. Eza mbali mususu asepelaka na yo kaka lolenge oyambaka ye soki awuti mosala bagentil wana kopesaka ye baparole wana obimiselaka ye soki awuti mosala ye ndako asepelaka no kaka mpo miloko wana. Eza mbali mosusu asepelaka no kaka na ndenge osalaki na mbeto. Mbali mosusu asepelaka na yo kaka donc ndenge ovivreka na ye makambo osalaka donc esepelisaka ye kaka. Alors, ba mama, ba yaya, okozolanda ngai. Totika mabe, tolanda malamu. Donc tozovivre na ba papa na ba ndako na ba mama. Totika mabe tolanda malamu. Eza moi ya ba mama, eza moi ya ba papa, moi ya ba couple. Alors, ba couple oyo banda ko marcher bien te na sengi vraiment pardon. Bobongisa. Ba oboza na bakanda luka mwasi na yo luka mbali na yo pardon eleki nyonso pardon balobaka eleki nyonso pardon nde ezongisaka pardon nde esangisaka bato eza te lokola osengi mutu pardon ke eza ke okiti na se na ye non eza te lokola oza mokolo osengi mwa moke pardon ke okomi na se na ye non. Pardon eza juste eloko oyo elakisaka ke ntango mutu osali mutu mabe osexcuse limbisanga na likambo nasalaki soko esepelisaki yo te. En tout cas nasengi pardon, c'est ça. Mutu aza normal il faut vivre bon. Ntango mpe mwasi na mobali bozovivre na ndako faut kolinga mingi ntango mobali ke omoni mobali osali mwasi mabe faut kolinga kosenga mwasi chérie place boye namoni esi likambo nayebisaki osepelaki nango te limbisa ngai te maloba boye nabimisaki liboso na yo namoni eti na shokaki yo limbisa ngai chérie. C'est comme ça ntango tozovivre na couple mwasi mpe ntango omoni ke obimiseli mobali na yo maloba moko ezaki eza mabe eza choquant fo kolingaka mingi kosenga pardon chérie limbisa ngai. Mais je n'ai pas dit que pardon ezala toujours en répétition que osalaka toujours mwasi na yo mabe po osengaka ye pardon que osalaka toujours mobali na yo to mwasi na mobali na yo mabe po osengaka ye toujours pardon non. Ntango omoni ke osali mabe siko fo koluka osala bolamu obongisa ntango omoni ke place boye na marchaki bien te fo koluka siko kobongisa po osani osenga pardon te. C'est ça quand on est dans une relation. C'est ça quand on est en couple. C'est ça ce qu'il faut faire. Bino bat bozola na ngai. Nalela bino ya trop ba mama na ngai ba papa na ngai bandeko na ngai basi bandeko na ngai mibali nalingaka bino ya trop nalela bino ya trop bisika nyonso bozali bino nyonso oyo bolandaka Nathalie Tsambu yango nde makambo eza moma ya ba couple moma ba relation amoureuse vraiment bino nyonso nasengi bino ba merci bisika bozolanda ngai nalela bino ya trop nakosenga na bino ya mingi bosabone omoni ya bosabona bongo esalaka nga bien makasi ntango nakota namoni bafai nanga baza kosabone vraiment na compte nanga makasi esalaka nga bien makasi ntango nazotala Nathalie Tsambu esalaka nga bien. Alors fo kolinga mingi kosabone na minute oyo nayebi ke bozotindela ba message mais telefone nanga euti obeba information na nga nayebisa bino telefone nanga euti kobeba na minute oyo nazosila telefone nani ya touche nani nazwi Android te naza nano na touche telefone nanga euti kobeba nayebi ke bozotinda ba message mpe bapele na bino nazomona yango bozobenga ngai ba merci na bino nyonso ba oyo boza kosabone
ba o besoin ko aimer, ba o besoin ko liker, puis ko adorer, ba émission nanga na lela bino ya trop, na linga bino ya trop. Bon ba moment na bino ya Saint-Valentin, ba journée na bino ya malamu ya Saint-Valentin, ba moment na bino ya bien, ba week-end na bino ya bien, na moment ya Saint-Valentin na linga bino ya trop. Bye bye.